akoki ko raisonner na ye aya mais soka meli biloko amelaka lembaka avant soka meli biloko soka meli mungulu alembaka avant aza ne pe na souci a pe na idée mais fatigue fatigue nini na biloko amelaka biloko ni amelaka mungulu oui nini eloko eleki diamba mungulu lelo mutu azosala ke akitisa musique congolaise eza fait na suite ya ba comportement il parle français mauvais il connaît pas écrit et puis il raisonne pas s'il faut parler de Hervé Golo bani na ba qualité Hervé Golo asala musala na ye bien ça va azobeta ne pe kana baba nde banzembo abina filet zobeta ok wana nyongo zoba ndenge wana eza benje il raisonne pas c'est trop grave nazoloba na fe nga nazoloba na fe donc yango biso bato ya milimo oyo nyonso oza na problème na biso totraite na molimo marki wana evoluaka te ya jake ayaka na ye te JDT molopwe fere ayaka liboso Bill Clinton ekomi ke vie Zakari baba honorable basololi cop na bango ya brasserie oyo yazwaka cop fere atikali iole la place akokende eza te mama na ye azwa temps asolola na Bill tala ndeko na okoki kozwa ye te ata na cop wana donc alingi azala samouraï Frère Gola c'est samouraï ya Bill Clinton cop esimba nde te alingi azala ne samouraï nostalgie. Ah ouais, C'est ma chance. ah, ok. Mais d'ailleurs, à bout du final, on a droit de faire. On a besoin Mais solo. mukolo nzimbo alobi mais lelo na langage ya bandeko na biso bagulwa balobaka nini nani afula ye po alobai bayemba mais sikoyo lelo langage je crois na émission oyo échange tevezaka de tout olandi moya na bapreuve boye po ezalaka bien ke débat oyo vraiment na asiri nde tosilisi yango. Merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue encore une fois dans l'analyse, toujours avec Tonto Irano, Tonto Les Abakouk, Clé Média Télévision, le lot Zawana, dimanche 29 décembre 2024. Mokolo Boito Kosepela Balobi, fin de l'année, Nzamba Télébiso, tout au long, il y a 2024. Maramouza, moi, Ebele Bazoki Baksida, Bazuma Kama, Kasinangolo Nzambe, Apesi Biso souffle de vie. Tozali Bongona Yampa Kassa Jamboka. Oto bengaka ye soldat makasi ya héritier Watanabe boyebaka ye mingi na ngambo ya Frère Golo anika boronina kasi lelo boya sala chemin na ye alobi aboyi na ye kolala pongi oyo eyebi mokolo ekosila te vomi na sutuka nayeba nini oyo nakoki kosala. Merci beaucoup na bino nyonso bokomelaki biso na émission oyo bokolanda na ngambo ya Sege Mignon Maniata tokolela toujours tolobaki tokotika dossier yango te kasi mokolo ya lobi tomonaki héritier Watanabe arandaki visite na papa chéri tomonaki vidéo sillonné na ba plateforme nyonso pona koloba ete pourquoi pas to solango to solango lelo na yampa kasa jamboka ndenge tolobaki kaka topesaka mingi. Merci na mama Kati Kanik na niveau ya Canada, sponsor officiel ya Clé Média Télévision. Tout le monde a rappelé présent Yoshua présent de tous les Abakou depuis Canada to bossa na raté famille Abakou tout boali na mokili mobimba to sepela pona trophée autozui ya sika balobi trophée streaming oyo mam sisila yuti kozwa mérité yango balobi eza facilité kozwa trophée ya streaming tolobi félicitations na artiste okoti penza na badimension nyonso oyo esengaka na artiste a convaincre sans plus tarder topesi mbote na yampaka sa jamboka yapaka boni bien bonjour na batutu bazolanda biso 18 ans na leki lisute mais naza du cœur na bango. Et puis na pesi mbote na ba spiritas nyonso bonane na bango Hervé Kabongo na Bundes vraiment Kabongo wetu Kabongo wani donc na pesi mbote Charlie Kabea en dehors des États-Unis américains na pesi mbote Hervé Zanga l'Empera na pesi mbote et puis Douci Cornelia ba spiritas Amelia Mwanda Dolphin Lelo on a vraiment ba staff na biso Angola ma Régine Ilunga maman présidente ne maman qui narrative bokana lauréat de Bruxelles, vraiment place à ça. Naïvi que Don Pablo Angelito et puis ce nanaïe Aka Fulex Toumi place à ça na PC Mote. Ba bonne année vraiment Don Pablo Angelito ba tout héritier Lokana vraiment na PC ba tout Mote et puis pire encore bonne année maître CD Alamba bonne année
Kevin Cheval, Maître Gege Motepela, champion Sorobonda, Lodi Chungu, Mabe Zero, donc champion Fighter, Batutu vraiment babonani na bango star mingo. 3 fois star azala bonani na yo. Parmi Bosulo Jogwa Ballon vraiment bonani na yo. Ibrahim Doumbia bonani na yo. Donc ya yangoma bonani vraiment na Batutu. Pour Balingara héritier Wata et puis Balingara la bonne musique et puis vraiment dans opération Spiritas même morale na ebi place tout ça déjà Fikine tout ça retourne disango pour na mois de janvier au tout ça na Fikine tout ça c'est la mokonza mboka après sa date vraiment ne la na ebi que toi ko balaye Fikine ba salité nyonso il faut elongwa balaye nini Fikine ezalaka ndenge eza boko balaye nini eza kuna réflexion eza de propreté mokonza mboka tindi ba matériel ba réflexionner yango bino boko balaye il y a des saletés to ya na ma poto balaye na ebi ba Spiritas nyonso c'est fatal na ebi que ba tout vraiment Jojo Bello ba tout vraiment to kozala wana prudence kaninga Pontiac Pongo ba tout kozala na vraiment poto pesa les meilleurs bonani na bino avant tout naoki solo moko ba les belles porte-monnaie magique ceux na bungisi PDG Mani Mwendo et puis ceux na yé vraiment ingénieur Marabo Mbi Voandu millionnaire abora mo na katikati balé to balé vraiment mambwana tout Amelia Mwanda na boyi batu na ngate donc taso tali mo belé liste pesa molai to kozaza na bango tout déroulement ya merci bonne année vraiment ba bonne année talaka bato zai na bango ne bandeli ti boko moya ko souhaiter bonne année te mabe bango pe batu ba salaka donc mingi ekomi ke to luka to soigner image ya mboka poto komi ko bebisa yango trop voilà ke lelo oyo so likambo mutu na vie simbite mboka esani ba okunda na bango yo soza no artiste ba okunda yo mais ce mambo zo sala te revoir ba problème na yo koyaka te to tsaka ba kombo ya batu ya mususu ndeko yo robo pa za mutu aza na milia ko za un problème ne mususu est-ce que koyi ko zala ka ke artiste fali pupa nde mutu fo sala yango bino bolata ngo ka ba leader na bango to mona pe makambo tango bozalaka pa faire rigola e comment makambo nyonso kaka faire e comment makambo nyonso kaka bandeko mususu ana za Spiritas toza bato ya milimo neti président des Ikabushkor par exemple mutu esprit Lievengeso aza mutu ya esprit Charlie Pakaza mutu esprit ba ambition na ye ba vient nga 10 match Javel Lopez donc ba ambition na ye so kaza na ngo osala donc mutu akoyi ko contrecaler biso ba Spiritas ezaka nzambi donc ezana mutu te et ben ça pe na mutu to koyi ko banga te to ande so na bato il faut to respecter pour respect ça réciproque so pesi yango pe na ozongisi lao ndepe zoba ya maladi o esilaka te po ezaki bosenzi lelo mpe so tosoli makamusu nde tozokende mna mamba mokili ezokende lelo mokonzi ya mboka te gratification eza mpe na baartiste oyo mosusu kokoma na kotanga eza pasi kobukana te oluki ekole moko kote na bino te na balingwala wana banini okoti osali kaka nde oyo osala eloko moko odede na kati ya ntiki ozwi cour osili opumi balingwala bakote balingwala bakomi les ebele otangika lingwala atangi yenge bekole eza na ngwana ebele okotika ata institut bondo okotika wana ti ozwi na kidi bobimi quand même il faut ko apprendre pour na kokoma na niveau omi que yozala problématique ya Nathalie o trop mikolo yo na mona ba clash à mort amoni ba clash mais to ke nous malembe ya paka na ebi ba diba tout balingi mambo te ba Francis diba tout balingi yango te donc ba omna bazo ebisanga ke ya mpaka sola no ka ndo sola wana pona sola pe ka nena sola da dimula abadino mo vitesse ba boyi mambo ba clash nazo finga pete nazolo ba ce qui est vrai. Okay. Kofinga eza mabe na finga pourquoi net nazo finga nani ata ngoloba kozonga classe na bana ngenge ngwala c'est comme si on sala lizo na mona mboka mboka nani atanga tanga yebo etoza na cachote makambo eza mo ebele ya mpaka toke malembe makambo eza penza mo ebele ya liboso mission choka bato ba comprendre bato il faut ba comprendre toza o ils ont des bilans. Pour lelo eza samedi ya dimanche ya suka ya 2024 donc tokende na mamna hypocrisie hypocrisie eza style ba yuma tika bosote 2024 lelo tika hypocrisie eza style ba yuma ya omoni ba hypocrite ba pambwa marate ozo sala semblant ozo na hypocrisie baloba ke o azaka na calme azaka na dume na simo sola ma mususu non
biso siko n'est pas spiritas toi molangi pembe lola visionnaire na biso héritier goga po la team eza eloko euté pa nzambe vision et ya keza orchestre te po eza na fondateur po yemo mutasa mukolo ba instrument ma mutu vision eza vision euté pa nzambe donc mukolo na ba instrument la team eza na eza nzambe donc ya ngana pona na ngana za pas visionnaire et non na za pas fondateur po eza ndé toujours ça mais ndeko diminuer pe moi gaz kozala pembe ya wata gazo ya mpaka zara na ngosa jamboka et puis façon de parler nengo zakolo ba pas faire nga lo ba vérité on est perdre ba potentialité mususu et comme ka mi ko finga et comme ka mi ba clash mais kala o ba no ko talisa ba tu musique place outil que koyana mamuke ono te kutu lelo na koma ko sola bien obi lelo naza na porte d'entrée bisike belé tana ebiso ke mambe change lelo jour dimanche nalinga ka omuna vous êtes un fanatique. Le salaire na yo il y a mois de décembre cause na latine eza na marambu o ezo apporter nazala na auto solo so to moniza image ya maramba musique toza na droit au moni mam nazolo ba ke totika hypocrisie eza biloko ezo faire partir na makambo ezo ya kokitisa musique congolaise lelo mutu azo sala ke akitisa musique congolaise eza fait na suite ya ba comportement ndenge nini obi ko zo pena tana yo ko expliquer biso et ses accompagnants batu bazoya neti basala ke neti te bazoya kokitisa na réputation ya musique congolaise. Il parle français mauvais, il connaît pas écrit et puis il raisonne pas. Il raisonne pas. C'est trop grave. Il parle un mauvais français, il n'écrit pas. Mais on respectera les musiciens congolais. Lola ba Fali Poupa, Beriti, Kabe Abundonga, ba Hervé Gola Bataringe na respectera bango. Basala musala bien. Ce qu'on est na olo bana faire ici. Mbuye biso situation to comprendre que faire azamutu mususu Hervé Gola mutu mususu. Mais na soli angote. Mais s'il faut parler de Hervé Gola, Gola bani na ba qualité Hervé Gola. Asala musana est bien. Ça va. Azobeta ne peka na baba ande banzemo abina filie zobeta. Ouais. Undenze mwa croix ne beta na baba bana mobo ya kota babina filie fo bazala telanga croix. Mais la musique qui fait banana bar. Musique qui tout e banana na ghetto suka ka. Kasi na lobby succès à bar. Et un succès limité. Il faut to même makanti musique olinga na koma na ba point. Tout cela pena. Succès à bar est limité parce que mutu mo boza na bar sauter concert paf ayete. Skotina ki fanatique na ezani. Na bar ba beti yo na concert piaka. C'est quoi ça na ba tout mais il faut savoir aussi que tous on va mourir de la bonne musique et puis tous on va fanatique et à moto. Fanatique ça veut dire que akola na concert, akola na événement. Mais amoureux de la bonne musique, akoyo ko pe na ba. Tozo solo là. Mutu oyo akoyi ko yebisa o aza spiritas. Ezo participer na ayaka concert. Asombaka disque. Na vente streaming azali et puis na réseaux sociaux, na page azali. Voilà. Oyo azali spiritas ye wana. Mutu ayoka na bar aza fanatique orchestre nyonso. Bakota nzembo pe ya sonam ya papa Madilu ndena lingaka nzembo yo. Bozongisa ngo surtout bailo. Ndena lingaka nzembo bozongisa ngo donc litoi na ezali à la portée de tout le monde. Voilà. Mais mutu oyo azali fanatique, azali à la portée de la team Wata. Voilà. Donc tango amoni ke héritier Wata, héritier Kabe ya Bondonga, azobeta na Venise, il est là présent. Héritier Wata, azobeta na Maya Pembe, il est là présent. Toza na debilo.
Oh lelo yo oyebisanga misu na temps oh momboshi abe libulu ebetaka mais okoki koyebisanga te ke lelo so totie na bar awa libulu omona bato mpe libulu libulu mutu na mutu aza na concept na ye mais lelo so toyobi ke totie concert ya libulu exemple $200 omona bato wana omona bango te tokoloba totie libulu $20 place omona bato wana omona bango te mais na bar so obimika place ya concert ya $20 batie libulu omona bato bazotonda ebele bazobina nalobi naza fanatique ya Imana nazo contribuer na Imana te bagolo bakontribuera na jet set te toke na oka pembe bagolo bakontribuera te na jet set o mututu ayebi ke bagolo soko meki bayaka mobondo bayaka nde mobondo façon ozolinga oyebisaka nga neti bagolo nga na calculaka bango te epuis mpe biso mpe na baspiritas tocalculaka bato bazopusa vision plus loin tocalculaka même inosbi tocalculaka inosbi makasi mpona oh ma chérie oh chacha bolomilai mayeko tocalculaka yango mais neti sikoyo mambo ozoyebisanga soi-disant bagolo non mais c'est normal bino niveau na bino eza inosbi so bose comparer na inosbi o peut-être aza na bamoureux ya bonne musique na ye mais aza na bavrai fanatique na ye te tout le monde oyo atekaka asalaka la bonne musique ke soki atie paf $200, $300, $400 bato bayaka oke na marché aza diversaire na biso po biso lelo so totie disque na biso na marché président fali pour patie mbamo na taona tokomi ba diversaire loyal po biso tolinga toteka koleka ye bino ye pa olinga teka koleka biso po eza marché ezo nde toza awa toa na bord na biso kuna bord peza biso na bord na biso tozoteka toza na besoin ya recette nde mpe kuna baza na besoin ya recette na taona déjà tozali badiversaire déjà oyo tosala yango na ndenge ya loyal tozali badiversaire ya bavie privé te wana ekomi makambo mosusu soki tokomi na makambo ya miziki biso ntango tozosala publicité nga na koyebisa bato te ke bokende concert ya fali non na koyebisa bato ke la team wata tozobeta date boye ne tobeta le 31 na Hilton Hotel paf $75 table $1500 nde na koyebisa bato ke boya ebele est-ce que nga na ozala na droit ya koyebisa bato te boya concert ya inosbi ebele parce que eza intérêt na nga mais pourquoi lelo bokomo traiter baninga mosusu pourquoi badémon bokoma ntina niveau ya kotabase bango parce que ozoloba clair botalaka mingi oyo boza comme basible mais pourquoi lelo bokomo beta baninga ndenge bosali na mosiki ndingo c'est dit à quoi il faut bokende yango kaka guerre moko loyal ekende de loyal ekoma ya kosimbana na banzoto soki tolobi tozongisa aire mosusu makambo wana nga masola makambo bazoba te nasola makambo bazoba te parce que biso nyonso toya mayele nauti kosola no eloko moko na biso yo ke nga nazoloba na fere epuis kindingo aza petit no ya quartier barelation ezalaka bolia bomela bolia bomela petit ya quartier yo ke nango grave aza vraiment mwana ya mama tolala mbetu moko tolala na ye ntina baguichet ya bar ya evala nga na ye kindingo oui petit te frère petit okomomema on ye te frère ya toli esika moko ya elamba ya nini c'est-à-dire que acte wana osepelai nango te nde babetaki ye bamenase na ye bon fanatique aza na sentiment na ye il faut koyeba mpe fanatique yango ya nani yango nalobi nasepelaka na mama bazoba te bafanatique ya goga et non ya héritier kabe ya bondongo mais c'est le chanteur wana bafanatique ya goga il y a beaucoup de goga na ville ya Kinshasa toloba clair ya mpaka oti kodistraire bato bafanatique ya héritier nde moto bamenasaki kindingo mpo babeti kindingo baza petit frère na yo ya palais soki bafanatique ya héritier nde balingi bazwa motu na ye baye nango héritier amelaka nango mai ye moko nangola bolobi nde bato ya mokili baloba ye ke bamenase ye epai ya bato ya héritier oyo bato bakanisaki basengisaki ye pardon au nom de héritier po précision ezalaki te ye moko le mec ya question mokolo yayaki kosala live na ye oyo bato ya kan na bango oyo baza mayele oyo ekoka te lokola ye
baye koloba ntango aye koloba na bango alobi nasengaki pardon bokanisa te na héritier obino bozokanisa nasengaki pardon epai ya héritier Scram. Donc c'est que azaki na problème na héritier Scram. Tout sur la toi batou ntango ngai nazwi problème na Irano. Non babeti ngai pona dossier ezala pe tout droit ko expliquer batou opinion bayeba ezalaki bo nga na expliquer opinion mamona ye ko expliquer te ke nga na Irano tozwani na bandi ko finga bokanisa kutu te nga na zwa ye donc ça veut dire démentir dans sens ya plainte azobanga héritier Fundai dia Benji tout ça afunda raté biso to bato milimo tokendaka ne mokili ekini pour jamais même si totali na Bible na Genèse tin Apocalypse non ba l'excep sote batu bazo samba mais to ebeka ne batekaka Yesu muto to monaka yango wana esili voilà que batekaki Yesu et pas apôtre Pilate baeki ozo ba bomie mais to yoka to Abraham na Jacob aswana ina musu bafunda na demi ya wana te donc yango biso bato milimo o nyonso ozana problème na biso to traiter na molimo na façon wana moni siko eloko na bimisi bande ko mayele na bango ekokate na muto ayeki ko expliquer bango parce que soki bazaki intelligent balinga bazo misandi kona mais non on sait live nous expliquer biso clarté donc au tie biso na embrièment il fallait expliquer biso comment ezalaki et comment ki bongo ndenge nini donc alors place au moni ngai ndeko na on to fani bona traitaka ba goloa bazoba parce que ba yamba makamuka biyamba dire que ba goloa bazoba c'est trop grave vous êtes en généralité ezatana moko to mi balete au santa quand même misu baza. Voilà, il y a bien bagolo tout bazoba na obi déjà soit toza na 100% boza na 95% bazoba lila la mo ebebisa malala nyonso siko soit to ya net lelo ba comme na discours ke héritier afundi biso héritier ngo afundi bango pa ye banarate afundi par rapport à quoi nde bakomati oza mopanzi sango monaki ya moneli kai na banet tozosola eza place bato ya mayele tolingaka bato bacomprendre tolingaka te tosola ndeni et puis moto acomprendre ete amona lokwa mambo maske makambo héritier afundi biso héritier yango oyo bango balobi afundi bango ayebanaki te lelo oyo olobi ke héritier afundi biso na parquet boyeboye mpo yebake bafundi oyo na parquet il faut invitation ezala invitation tokobenga convocation mais il fallait boya ka na réseaux sociaux nde tozanga na nalakisi eloko oyo nalakisi oyo mais yaka lakisa bato convocation na yo voilà moto afundi ngai mumese intel po bakomaka pete na papier ke moto afundi yo mese intel voilà naza na convocation invitation ya place boye nazoke ko se présenter donc ko se présenter pour lundi oyo azalaka fanatique na yo ou ya esika oyo defendaka akoya ayeba ya kuwa mais bozo ya na biloko moko kaka bozo loba po boloba lokwa to komeba Noël na babona ne msu boza na posa baloso na basoso o chaka kongo akabona na ngona vie verkis pe a sonam na bango mibali chaka kongo na loba to kabona vie liko ya soso na loso ba jar wana donc bozo lingaka bo intimider ba mama ya batu ba famille ya batu na ke bafunda kinga na ba po balinga yo mais ce qu'il faut calculer kofunda yango toyebi ke lelo héritier azali pièce maîtresse ya commerce ya batu et puis ya ba orchestre ya batu lelo makambo echanja elle venge so président de Jika Bushko to vanda su wana to kaka wana po wana to kotanisa tongo oya kondima oya sela ngai tout ça débat contradictoire là yo gouverne golois tena yo la gouverne golois oye na ye to salango na rond point ba golois batondi boye ba spiritas batondi tumbebi mate nabi Yannick point alobaki ke héritier Scram est-ce que avant nous Yannick point est-ce que tokoloba oye Yannick point alobaki ou tokoloba imagination est-ce que yo so mona mutu na carte électeur na na ebité comme na héritier Wata Goga non nga na yebi na musique eza na héritier Kabe ya Bundonga eza na Hervé Gola Bataringe eza na Fali Ipupa Didier Adike Chenda Babi Ndombe. Y'a pas qu'à continuer toujours dans Clé Média Télévision, liker, partager, aimer. Le autre dimanche le 29. Et ça dimanche à Souga Yane. En tout cas, bon lia émission au savourer en Kino 2025 au Kota. Na bi ke mituna zalaki tellement ébélé, bon mon imi to traîner dans l'isolo en il y a guerre entre héritier Watanabe.
na fait rigola tolo bango bongo likambo tolingaki te ezala boy bon enfin ekomi bongo lisolo e concert a fait rigola na fait rigola ba lisolo concert a fait rigola héritier Kabe ya Bondonga azal le seul musicien congolais lisolo héritier Kabe ya Bondonga ya Fikine lisolo héritier Kabe ya Bondonga na Fikine bozoni ngoko compara ngona Hervé Bataringi gola point mais yé Hervé Bataringi l'artiste ya mboka aye ko beta Fikine lelo on attend version yé na sima na biso so otali partout otala to beta Fikine ya mi ange mi démon na biso ezala dégâts liwa les gars fait rigolo mais ba preuve eza ba image ata babi mopaya soka bimi na ndako soki mwasa bomi libala ki na ratina rideau ya pamba ya mpaka otikala ta na reconnaissance ya eloko te ba preuve naza na reconnaissance esala nga pasi ye moto natalaka bemiso tosala natalaka place touta naza reconnaissant na ndenge kolonga yolo makolo tokendaka kosala effort po tosala publicité ya stade des martyrs na reconnaissant naza mpe reconnaissant jour mosusu na betelo lisolo mwa moke oyebike na martyr baboyaka fere abeta tozala na camarade moko boye alongwa mosala po abengaka fere ayebisi eke Kabulu ministre honorable Kabulu aza na stade na AG yaka alongwa mosala baboya koyamba fere na bureau ya AG ya koti fere na bureau na ye Jansi Luonda mayuya na keyo donc tellement que il était gaulois et puis pire encore azwaka lisusu lite ya kanda kotie na terrain asala publicité master wana longwa boulot oyo bandaka kotouche ata ba 800 et quelques dollars risque vina pour na faire ba réalité musu eza il y a des gens au ba risque ba vina bango pour na faire mais baza reconnaissant te to ba bongo ata ba biso yo et bon yo resa ata ba ndeko nyonso o basala wana ba risque kati eza na bato pe balobaka bien kuna neti ba gouverneur gaulois batarik ngangu banasi basele eza connaître no bango mais si pourquoi pas on a problème te non ça na problème na bango ni nga za problème na RV na bango te yo problème eza ni o réclame ni problème nanga ezali que Hervé atika hypocrisie soki baye na langage ya ko insulter l'artiste o nga na soutenir nga pe na ko insulter yi soki baye na critique musicale tokosala critique musicale les propos tenus zo engagé muto azoloba so balobeli bonga pe les propos tenus yo ki na ko s'attaquer maman na papier ils ont engagé était azoloba po au nom de ye au nom de l'amour et bon mutu so ministre so ya défi mbongo na compte ya Congo akenda futa ona ndaku ni Congo mutu futa ado yo soko clasher to fingi mutu to lo bango au nom d'héritier na fingi te soko lobi vérité au nom d'héritier yoka to sola bien sola bien si bato ebele batala nga na chaîne oyo ya biso o basepela na analyse na biso tomimisa makanisi mulai koleka toza na problème moko na ndaku oyo kokuta mutu abeti mama obimi okosomba mapa okuta na mama na bango po esala epasi mbato ya beta mama fo po beta mama a comprendre pe que mama ona abota akofanda na conscience ni bana ye bazala ete na beti mama bango babeti mère keba jour musu pe na kosa loyenge na yo kuta babare mère boyokani basoni mais sikoyo ntango yo oye babeti mama esele ote nzambe kazwa lokumu nzambe akokita na seta ya obunda nzambe asi asala biso akobandela lisuti ezo dépend depuis l'éducation ya mwana na mwana non dépend na bino éducation tolobake mutu César seketa César ngana o mutu tosala ezali na ntango ya nzambe baye na oti na bible ete ya kaisala pesa na kaisa osala teke batake héritier botali mpe na miso soit oyo redresser mutu na ndenge propre koatake héritier na sens que soko oyebisi nga na manière na yo yeke chemin de la gloire wana ebeti te eza opinion na yo là eza normal toza na bacritique wana mpo lelo so toye toza na album lokola dynastie eza na 19 featuring esimba te faut pas dire ça mais oui simba te na ndenge moko ezwaka ta ya mwa koyokana mpo na ntelele ataka vocal donc bachanson lokola badouble to wana oyoki yango te nabi 19 featuring osangi loko oloba seki ondimi yango nalobi
19 featuring. Solo quoi ba mabia là yo ki ngote. Tout ça les points sur les i. Tant na lobby featuring na lobby teke muto yembi nzembo yemoko. Muto yembi na muto. Nzembo mabia la natala ndeko nanga mususu na otanga sikoko boku vele kolwa. Aleka na chaîne moko batuni ba titre ya nzembo ya ya Malange Ndombe ayebite. Basa mutu akope okanga nyoso te. Ayebi titre na ngote akosi. Mais au lieu mbongo na kombo affaire. Tango jet set bandanga naza. Comprendre? Na yaka pe rep wana. Donc jet set banda nazala na yaka pe rep wana. Oyeba ke ye faire ya nga koma musicien Bill Clinton. Mama na bango na pesi mama mbote na respect. Hervé Batarine. Donc maman na bango asengelaka ye. Tango komi ke Bill azui copie ya score. Asengelaka nini? Le marquis wana évolue à kate. Ya Jacques ayaka na ETJ de Temolopwe. Faire ayaka liboso. Bill Clinton est comme que vieux Zachary Baba honorable ba sololi cop na bango brasserie o ya zwaka cop. Faire atikali iolé la place à kokende ezate. Maman na ya zwa tant a solola na Bill. Tala ndeko na oko iko zwa ete ata na cop wana donc alinga za samouraï. Ah, mais oui. Y'a pas comme ça, bimisa ezaka trop lourd hein. Ozo sekana yo pe oza très à l'aise. Samouraï. Ah, fait rigoler. C'est samouraï. Y'a Bill Clinton. Kope simba nete, anga zane samouraï. Donc j'ai vite compris que Marambo Sankara d'écoute à lobby, Bill Clinton bayaka na la maman na bango. Yango yo pose ngo bimisa ke faire et puis bayaka na pas maman na bango pas. Tokota maman na te yampa ka sa jamboka. Merci beaucoup na bino tout bosola na biso na Clé Média Télévision. Mais le logo remarqué c'est que Koufi implication est fait rigoler penza to sentir ngoti yoza spiritas malgré tous spiritas est-ce que kolo ba nini na loko wana c'est comme si ba relation za bien à faire rigoler mais faire rigoler on dirait likambo même na visite au héritier watana ba sali pa ya JB mpia na tomoni faire na na sali ngoto kolo ba nini akoki ko raisonner na e aya mais soka meli biloko amelaka lembaka avant soka meli biloko soka meli mungulu alembaka avant aza ne pe na souci ape na idée mais fatigue fatigue nini na biloko amelaka biloko ni amela mungulu oui nini eloko eleki diamba mungulu et puis pire encore oh Séguin loba c'est vrai Séguin ya wenge na 1993 Feraya na 1995 wana Séguin zo tanga na Afrika wana Afrika na limité zo ke nela ba wompese donc eza nango normal aimons nous vivons mais yazo aimé kaka kombo héritier tango azana bomo mais siko ndeko atiki azo lakisa amour wana ti po déjà nenga za boy vivant na eza po afinga héritier tango nyoso na podium kasi emono vivant ngo yango wana finir héritier dia quoi baza ba frère au finir héritier comment tango bazwaka tango petit frère tango na âge na musique tu na musique te na musique te na musique te ya paka ata ko baboya ka papa te na musique te fait rigoler pena na wata musique ayema ba œuvre d'esprit ya héritier po azala obi ke tipo lo bagi na ngai nyonso ka po faire pesa héritier chance na nostalgie so ka pesa chance na nostalgie te ne makambo elo ba matute omoni mambo nyonso ka po papa e fait pesa héritier chance na nostalgie oye mana nostalgie ne memela ngambo nazo pesa elo mo boy na mamolobi ya nostalgie so osilisi tiang vieux l'autre ça va mabe ote yembaka na pecho tala siko na lingi so sisi otiango ngana oloba te vieux l'autre oloba moni lo na opesa na tia ototala ngo biso ko totala ko te feza radio te ato bomba makamu te ya kapete na ba radio to toi ya kana ngo ka mamoto mona ngo biso to vivre nini ngo ngo laksa biso nostalgie Ah ouais, c'est ma chanson ah ok. N'est d'ailleurs à faut na landi la droit d'auteur non on a zoa ngote Ya solo. oui Souka na nzembo. souka c'est l'argent C'est le mais oui. avec si héritier il prépare la chanson Mm. ngane na pesa qui est il y a baki si ba français au monde rawanato
Et voilà, merci beaucoup à Berado Prince de Zamunda, merci beaucoup Nabawetu, Oyo Balandara Biso na monde ya musique, tozaka partout, hein. Tolobagi a on a Clé Média Télévision, nous sommes pas focus car na Marambo Etali Cinéma, on est là pour nos informations tout aux ezokota na République démocratique du Congo, pourquoi pas aux ezana Libanda ya Mboka, to solo lango awa na analyse sur avec Tonto Irano, benga biso na plus 243 97 66 22 475, plus 243 97 66 22 475, vous en avez besoin de ça, la promotion, na ba cadre et tout. On est là, tout ça, la publicité, na nenge singeli, na ba qualité, au news au kolinga. On est là donc, tout se soutenir quoi. Tout continue toujours na y'a pas kasa jamboka. TVza radio te, to landi CG, Elliot Bondo balo biango, hein. Nzembo wana yaki na premièrement, et pas faire ego là. Tant qu'il y a Zaki na deux chansons, à mon avis qui est troisième DG, vous communiquez comme charge. À l'obivier, en tout cas Nzembo wana na tenté à travailler. Et puis, il y a un héritier a développé. Et puis, mon français, on retrouve dans la chanson, ils ont mis dans mon mboka héritier Watanabe. Mais pourquoi les lots, malgré tout ça, ingratitude peut causer un gars mon abino. Tu vois qu'il y a déjà vérité en haut. Mais ingratitude des agars, tant que l'équipe n'a coulé tout naïe, qu'on crée dans mon polémique. Et surtout, bazabano ba utisi kamoko na bonge musika désormais. Na langage moko boy na boy bazana na bengrati. Na tana faire rigolo azaki boy. Et pas il y a Weranson héritier azaki boy et pas Weranson. Donc na kati na bango bel mukolo orchestre azalaki. Mukolo orchestre c'était Weranson. L'ingratitude ekoya ke soki héritier abandai ko sa batu ba kozala ingra envers yeza ba Nicodème. Bashikito. Mais eza héritier te. Héritier azali collègue na ye. Bato nyonso basalaka na kati ya Onatra ingra ya muninga azati. Po bango nyonso bazosala na Onatra. Donc la ligne to comprendre le Congo ka bongo. Junior Kilabax premier ministre Ibrahim Doumbia toza rabato. To réfléchir comme bato to mema na sentiment. Mukolo nzimbo alobi mais lelo na langage ya bandeko na biso bagulwa balobani. Oh nani afula ye po alobai ba yemba mais siko lelo langage je crois émission o y changer. TVza radio tout au langue. Il y a ba preuve boy po ezala bien. OK. Que débat oh vraiment na sinde to silisi yango. To ya ra souté ingrat et tout. Et ya ba maman bato bazo mema mangantimo boy ezala rati. Merci beaucoup. Bozole la sege minon dengeni. Tout monde visite héritier Watanabe et pas JB Piana. Présence na ezaki dia quoi. Ezaka pona ba condamner faire to aye penza ko lelisa kulo tunai. Non, tant tozolo ba mes condoléances na famille musicale. Na héritier pas en akati parce qu'il y a sa famille musicale. Donc et puis pire encore ba betana ili suna BCBG. Winge musique BCBG héritier a Utawana. Azala wana ezaki normal mutu basala musala moko. Pona ko lakisa ke héritier azana na ranking na musicien congolais moroté. Tozalaki wana héritier wata donc tozalaki na tango ke numéro 1 na biso héritier wata o ya ba spiritas nyonso azalaki wana vraiment elakisi ke tozolela na bango ensemble. Donc eza nango kutu likambo ya polémique te mutu na mutu azana raisonnement na ye. Hypocrisie ekomisa bato asoni ya mususu bato biso bazokima na ke impoli na bango. Non ya place président Jibazate banani ya mususu bazana camarade na ye Weranson wana ngana oyaka ya mususu jour eza jour à mort onini. Donc ici bien biso to moni keza matanga to ya olela na bango ne bandeli tina suka yango biso to ye na biso ya mutu na mutu azana na ye oazo penser oazo sala biso to moni ke il faut to za na matanga ya sege yango président héritier wata ayaki envers président Jubin Piana parce que ye mutu azali responsable numéro 1 ya makambo ya famille musicale ya Seguin. Mais lelo tango ezalaki ke wenge dans l'ensemble beta héritier approchaki bango parce que za kombo wenge bongo lelo na wenge to perdre moko azalaki makasi pe baoba a approcher bango te pourquoi tango ayaki esengo na tango mawape koya yango azalaki wana balelaka na bato yo balelisaka yo basekaka na bato oyo basekisaka na ntango afeti toyaki me na matanga toya te pourquoi yango toye mpe na ntango matanga. Ça c'est bien. Tokomi na biso na suka ya mpaka sage mboka mais tolandaki mpe badire ya pasteur Enilesi mpona kotalisa biso chaque événement moko ya makasi na ngambo mingi ya bamisien ezalaka baconcert omona la mosusu koperde ndeko basacrifice makambo ebele alobaki mais esali mpasi bamusicien ebele basepe na langage wana te na bito na nga muno ko sandeni parce que bino pe bozana ba production to monaka pe mikolo eleki pasteur
na osenga na vie de Nilesi asa l'effort église na ye ekoma na 300 membres. Asa l'effort église na ekoma na 300 membres. Soki manzambe oyo azoloba wana alobilaka ye asola na nzambe nde tozokota année oyo tokoma na janvier te bakoma 300 na église. Po yo zolobaka makambo ya bato mais ya yo moko nzambe ngo azolobeloka à travers bato à travers makambo na nzambe ngo azosala te batika bato liwa. Donc tant que moto abotamaki il faut pas akufa ebongo Yesu kutu mwana nzambe oyo tosambelaka kolo Yesu aya akufa siko ebongo tozosengaka ya mpo na nini mais mokufi. Donc eza normal liwa eza normal epai atanga na onde tofandi boye lobi lobi eza na komo regretter pe Irano liyo po komo regretter ya mpaka po eza mamba mokili et bon biso bato changer yango ke loi de la nature etikala bon biso to ya ko changer yango ya ba oto ba lo bakeza liwa moko normalité eza kindoki to longola na pesi ba spiritas nyonso mbote place baza vraiment opération spiritas même morale ba tutu ba fan club nyonso na pesi bango mbote vraiment place tout ça et puis to tenir rendez-vous le 31 décembre au Tozana Hilton Hotel et puis ceux qui te les 4 Tozana qui fait et puis ba programme nyonso to web ça ba spiritas vraiment né ozala to ya ko répondre na ba invitation nyonso au Tozana ngo et ça la bisubi. Merci beaucoup Yampa Kassa Jamboka ba bon dimanche na bino na yo bon dimanche na yo bon dimanche na bato nyonso na yebi ke to sala émission mo wa bien bato ba tala ngo vraiment na bokebi nyonso oyo soyez à comprendre OP et CPLSA à comprendre biso bato milimo to senga excuse pardon basengaka na nzambe o mukolo pema po pema basombaka te po so na yesi ko place mo na gâteau pesa mbo mais pema gratuit bolé. Merci beaucoup Nathan sur le PC Bisso Benatan o ya Rolanda Bisso na bokebi nyonso et l'on a Yampa Kassa Jamboka. Restez toujours branchés na Clé Média Télévision, vous allez toujours satisfait na ba info. Tolobaki tokokota mingi na musisa hein tokokota mingi na musisa pourquoi pas to ya pe na aéroport wana njili pour nous rejoindre nzoto ya ndeko na biso. Bon pas programme peut-être na suite hein sauf quand na moni bande ko musu bazocha déjà on est arrivé accord ya Sege Mignon tout ça eza lukuta na nous penza programme ebimité pour na kozonga ya nzoto ya ndeko na biso Sege Mignon maniata. Restez toujours branchés na Clé Média Télévision. Boko zapete boko manquete plutôt kozwa ba nouvelle yango na ndenge pene singeli. Merci beaucoup. Bye bye.